Nyonso abotami na milieu fluvial azali menacé par les sirènes des eaux. Ba sirène ya ba mai. Muto abotami na milieu forestier azali menacé par les esprits forestiers parce que dans chaque famille, il faut que dans chaque famille bazala na Aaron, bazala na Myriam, bazala na Moïse. En quelle forme de mariage? Parce que moi, il y a mariage non accepté. Tout le mariage non béni, il est déjà dans il y a problème dans la destinée. Mariage non béni, sur le mariage honoré. Parce que le mariage doit être honoré de tous. Hors du mariage, il y a déjà un problème. Tolobi a liboso, abotami nengenini. Il y a mis balai. Abotama wapi omona mutu abotami na Congo ataza rwandais lokola abotami na sol congolais bazo pesa nationalité anani ya ba congolais plupart temps mususu ba komba otosa nango na Congo ezali ndenge moko te na ba komba oyo baza nango na poto ezala bato oyo alala rapongi te ndenge moko pe bazali mais oko remarquer que mutu abotami na milieu fluvial na mutu abotami na milieu forestier baza na ba problème moko te. Parce que le problème est combat mon côté. Comment la mususu nenga botami papa na maman balinga qui était. Maman a déjà na décision disait mo fona longolango mono penanga la lingete na kobota na ngate. Okomona mo na ti akokola akozala na ba remords, akozala na ba perte d'amour, akozala na ba problème moko tam super que mariage mais mon bala o lingé bien te. Maman wana ti zemi ya mo ne kotaka ayebate. Et puis il n'avait pas souhaité que abota mwana wana akenda mena bakisi balongola zemi mais zemi longate mwana bota mana malformation. Aza mwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien. Le Nazarien, le Nazarien, le Bon, plusieurs histoires, mais... 3, 2, 1, 0, action. Jésus est son pareil et puis il est le rédempteur de tout cela qui le cherche. Shalom. Amis fidèles téléspectateurs de www.nazareantv.com, une chaîne qui nous édifie, qui nous bénit. Et aujourd'hui, nous serons encore une fois de plus bénis à travers cette émission Table Sainte qui reçoit les hommes de Dieu autour de sujets importants, c'est très capital. Mais le Seigneur nous accorde cette grâce de recevoir son serviteur, le prophète Chandelier Kassongo. Avec lui, nous allons essayer un peu de débattre ou bien de discuter autour de ces sujets sur le combat de la destinée. Voilà. Parce qu'il y a des zones noires que nous devons éclaircir. Mais avant toute chose, je demande à Yves Bolofa de nous balancer un cantique pour la gloire de notre roi Jésus-Christ, qui d'ailleurs revient bientôt. Préparons-nous à la rencontre de l'époux. Après ces cantiques, on se retrouve pour dire un bonjour à mon invité, Régie à vous.
Aso malade, Eli. Ok, donc à Roland. Nazokatela nzambe losako na se siko. Nazokata losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozozonga siko, tozozonga. Tikela katela. S'il vous plaît, Olingi lipal, Olingi kopot, Olingi mosala, bona nini. Mubaya Mungu iko wapi, mabe nzambe za wapi, toujours à mon poste comme dit Habakkuk, jusqu'à ce que la prophétie va se réaliser certainement, la princesse de l'Éternel. Je pense que, je crois de tout cœur que ce cantique a fait plaisir énorme à Papa Guy Labala, Maman Lorien Labala depuis l'Afrique du Sud, le Sakwavu. Pourquoi pas Marlène Louis, petite sœur de moi-même en Afrique du Sud. Neka Bendekourobe Moko, Issa, Nzamba Pambola, Maman Betty Kokelea, Maman Fouratabou, excusez-moi, Papa Kaïs, le Sakwavu. Je ne manquerai pas dire de big salutations à Maman Ami, Maman Madé. Je disais au départ que je suis avec le prophète Chandelier, à qui je dis shalom. Shalom maman. Bonne santé. Nangolo Nzambe, Dieu fait grâce tous amalam. Pour la toute première fois, nous sommes bénis. La présence de Nazaréen, Lilo Banabana Nanzam. Ezalaki ngolu pe libaku malamu o Christ Yesu asali biso to kutana lelo na kati ya plateau kitoko ya le Nazarien. To kumisi na Nzambe pe na pamboli servante na ye la prophétesse Tiffany. Kontenga parmi bato ya ko yamba mukola lelo, c'est une grâce yango to pamboli na Nzambe na mukola lelo mama. Merci beaucoup prophète Sije na biso mukola lelo, le combat de la destinée. Nazana na question mona na tuna yo. Lorsque ka ba que la vie c'est un combat. Est-ce que croyara nango pour ndimela kango et le belakan? Merci maman Tiffany, la vie c'est un combat. Batouana tant mususu balobakango na par hasard, okay. Sans pourtant comprendre profondeur ya likambo que la vie c'est un combat. Le combat tozanango eza par rapport ya chaité, vente té, to par rapport à koluka musalate. Le combat tozanango c'est par rapport aux principautés na bokonzi ya Satan na molili ou bazo faire face na biso. Yango toloba que la vie c'est un combat parce que soko koko bunda bitumba na yo lelote yango ndeko détruire okotso mabele okora convaincre te na kata venir na yo. OK, merci beaucoup na bandi te bandeko. Ba lundi lorsque to ba destiné mosakoli destiné ba mingi ba koya ko kuta biso ba te ka destiné ma invité qu'est-ce qui est vraiment et lo ba bengi destiné. Bon, la destinée d'une personne ezali un plan tracé. Plan oyo nzamba tracé ndenge tolobaka ke mutu akoki koefface yango te, mais plan oyo nzamba tracé monde ya ténèbre bakoki koempêcher yo o atteindre esika oyo nzamba azozela te, parce que avec Dieu nous avons un lieu de départ et un lieu d'arrivée, mais entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée ezo dépendre na nzambe te, ezo dépendre na makasi na yo po ko mesiko oyo nzamba azozelela yo. Parce que à ta mukolo moko te nzamba koya koyebisa yo ke kende classe polo doko mamutu, mais na kati ya programme nzambe abongisa ke mutu vine za la meilleure ndenga zolo babi. Je sais des projets que j'ai formés pour vous, le projet de paix et non de malheur, mais okomona lui il a projeté le projet de paix, mais ba projet à malheur ezo kokomela biso. Pourquoi? Parce que le diable connaît que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Il veut maintenant
t'empêcher au komane siko nzamba bungisi. C'est ça le combat de la destinée. C'est ce qui peuvent t'empêcher à devenir ce que Dieu veut de toi. Nde yango makambo yo toni tolobela na kati ya combat ya destinée. Merci nakati ya combat ya destinée. Quand est-ce que Nzamba bandi kobongi sa destinée à moto? Et puis quand est-ce que le diable a s'est présenté pour détruire la destinée à moto? Combat les hommes banda wap. Merci. Le Seigneur, il organise ces choses avant ta création. Nengazolo bana Jérémie chapitre 1. Alobi yamboko manalibuma mama na yo na yebaki yo. Asuki na koyeba yete alobi je t'avais établi comme un prophète. Moutuna na botamité bazo établir déjà. Ça veut dire c'est un plan que Dieu avait prévu pour lui. Ce plan là, c'était l'établissement des plans ya Nzambe. Il le connaissait. Donc Nzamba zo banana mutu avant salama Nzambe crée un homme dans la mission. À Sali Tiffany pour une mission, la mission wana et la prérogative ya mission à établir Tiffany prophétesse. Avant que Tiffany yeba même que Nzambe établissa ki nga yesa yeba ki yango. Mais maintenant le diable local a koki ko changer volonté ya Nzambe te, il te cherchera dès ta naissance. Tant mutazo linga botama, c'est alors ne ba combat ya destiné ya mutazo banda. Okomona na Exode mais Pharaon a yebisa ba femme sage alobi boko telema na mbetu ya basa kobota soki bomoni mwasi wana aboti mwana mobali boboma ye. Pourquoi? Yebaki ke plan oyo Nzamba bongisa ya kotinda mobikisi ya Israël naza incapable à changer ngo. Mais j'ai la possibilité ya ko détruire plan wana na nzela ya mbotama ya mutu. Yango moni tolobi ke le premier combat ya destiné à mutu ezo banda na mbotama. To décrit yango tolobi à ma naissance. C'est ça un peu. Ouais, donc diable a zoya ko banda combat dès que mutu à botami. Voilà. Et là les autres que diable a yeba que mutu a rozalabo mutu a rozalabo banda bungisi déjà na naissance. OK, parce que quand on moni pour na Yesu to koloba mon aki étoile mais pour l'homme maintenant mutu ka lukanga na yo. Merci. Na kati ya mystère ya venir ya mutu nyonso tanga botama kazalaka na bétoile. Bétoile wana nde e accompagnaka lisolo ya vie ya mutu, nde accompagnaka destinée ya mutu. Okomona Yesu nda yebisaki bétoile bimate. Mais ba mage, bato bazalaki ba magicien, basali étude ya koyeba ke étoile ebimi, eza étoile moko ebimaka kaka soki mokonzi moko osala nini azobotama. Et na kati ya destinée to na kati ya venir ya mutu, dès ta naissance, il y a aussi les choses qui s'annoncent. Na uté koloba na introduction na nga na lobi boyeke, na lobi Nzambe asalaka mutu pour une mission. Ça veut dire mission ne kozala ya quartier, et kozala ya veni, et kozala ya nation, et kozala ya tribu, et kozala ya famille. Donc mutuam tozana mission spécifique o Nzamba pesa ye. Na mission spécifique wana ezalaka na ba élément ba signe ya mission za ko accompagner que mwana yo ndenga botami ba signe ça plusieurs, il y a plusieurs signes. To mon exemple ndongo uto yebisa na Jésus ezaki na signe oyo ya bétoile, mais to ko mona pe na naissance ya Jean-Baptiste, il y a eu des prophètes qui ont annoncé que moi, à part la prophétie, il y a des prophètes, papa et Jean-Baptiste, mon recommandé à Rokangama. Et ça qui m'a connu que moi, si nous avons yo Zacharie, au Rokoma Baba, au Kolobate, jusqu'à la naissance de l'enfant. Donc, chacun de nous, azana ba signe oyo et kogi ko accompagner. Oyo bato mokili, ba kogi ko monate, mais dans le monde des esprits, ba yebi déjà que annonce parce que ozomuna Hérode, tant ba obeta lisolo ya Yesu, azo ça la vérification. Abengi batuna mayela bi bo vérifier. Est-ce que makambo e bato balobeza sol tant on va vérifier, balobi que ekomama uta na mikanda ya basakoli. Donc la prophétie ou des signes quelconques particuliers, ils ont annoncé destiné à Moutou. Parce que dans chaque famille, il faut que dans chaque famille, bazalana Aaron, bazalana Myriam, bazalana Moïse. Ok. Tozomona Myriam azalaki na ministère d'adoration. Il avait le ministère, il y a
tant que sur l'adoration et louange, toujours qu'il na ministère, ya kotumba mbeka. Il était une femme, une servante, mais on a bandaki kotumba chaque fois mbeka pour na lokum na Yesu. Aaron toujours mon sacrificature. Bible zo ba biso nzamba zo bisa Aaron na banane, alors Bible kozala na part ni na champ ni na ville, par na bino ça sera moi l'Éternel. Qui doit se donner dans l'œuvre de Dieu dans le temple. Moïse a une mission mibale, a une mission prophétique, a une mission royale. Parce que Moïse, il était prophète, il était aussi roi. Il devait délivrer un peuple, pas seulement comme prophète, mais le rôle à Mokondi na bango, au Seigneur la bimsabat na pasi. Yango les gens batumusu na kata famille, à cause de mosale ya nzambe, mais nanda kune fa boko la kabaleki, fa kolisa baleki, fa tangi sa bango, voire même à autant sa bango ko le quand même niveau na yemo ko kotanga. À part mosala nzambe mudusu pas kozane mosala nzambe te mais vine mobimba a demeura na kati ya Yesu toujours na kati église toujours na makambo nzambe donc yango tolobi ke na kati ya famille nyonso il faut tozana Myriam tozana Aaron tozana Moïse et bon na tu na mwana abotami abino kosambela te moyini satana sabelemi na porte na ye to bona Yesu tango ba mage ba ye ko lukaye na sima yango ko la révéler na Joseph était kimisa mwana so na muntu abotami komba modèle abongo ekutanele na te mosokoso yoka mutu azolela zoba ngana yaka otika ne bato donc passe ne banda tinda zozalela passe ezokoba lolenge ni yakoki ko échapper na makambo wana banda bo mwana lolenge ni nokoki ou bien ba parents bakoki ko faire échapper mwana na ba mbiscade lolenge ya lolenge modèle wana. Voilà, merci maman. Merci pour la question. Oyebi, voilà pourquoi nous avons besoin de mobilité. Il y a quoi enseigner, makambo toujours quoi enseigner. Pour ezala batumusu soupe à échapper, mais à se retrouver déjà na kati ya likambwango, na kati ya komba zobika yango. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut le kabasa le nzambo baza approprié. Parce que vous savez, dans le monde il y a lelo mabe ezali nini. Nous ne voulons pas laisser la place na mutu esengeli ya kopesa. Au moins, la médecine, quand il y a un mauvais diagnostic, il y aura aussi un mauvais traitement. Ça veut dire, ceux qui examinent basali en mabe, bakoy ko sala pe examen malamu, mais ba déchiffrer examen malamu te, bakoy ça peut mutu traitement ya mabe. Il faut mutu wana akuta na basali ya nzambe oyo bazali digne na kati ya domaine wana po ba accorder délivrance oyo ezali ya malamu. Parce que mbotama ya mutu quand quelqu'un vient sur la terre, asa faible, asa incapable, il y a de l'autre côté. Mais à quoi il y a un loko moko ou un bébé si destiné na ye. Aux hommes là, tous autres exemples locaux là, dans mon canal il y a Psaume 51 verset 7. David il nous a loba. Alors ma mère m'a conçu dans l'iniquité et à botinga na kati ya péché. C'est alors que souffrance ya motezo banda. Na kati ya ma naissance, nous avons 4 choses. Et lo kwa liboso, obota mandenge nini zemi na yo ya ndenge nini. Tanto lo bandenge nini, ça veut dire dans quelle forme de mariage. Parce que moi, je na kati ya mariage non accepté, tout au mariage non béni, il est déjà na kati ya problème na destinée na. Mariage non béni, sur le mariage honoré, parce que le mariage doit être honoré de tous. Bana nyoso babotami hors du mariage, baza déjà na kati ya problème na kati ya destinée na. Kamwana mutu mo achipi sengala tuna mutuna tango zo babano babotami na mariage honoré. Bon mutu abiki nga botama papa na ngala mama na nga babala na ki na famille pesa imbo mais religieux ba comment être civil ba comment être yango nyonso tu wana eza problème oui eza problème ma soeur eza problème dans la Bible zo ba que le mariage doit être honoré de tous la famille tu les deux familles non ce qui total na jeunesse au moment que quelque part Bible zo ba l'Éternel les bénissa bato babotama mikolo ezaki Adana Ève mais tout le monde a que voilà mais aux hommes que la Bible que l'Éternel les bénissa ça veut dire nzamba bénir mariage on ne doit pas se limiter seulement dans les parents mais ils célébrer devant tous lorsqu'on va les Seigneur les a bénis voilà ce n'est pas qu'ils ont célébré ça devant tous ils ont célébré ça devant tous parce qu'il y avait Dieu le Père le Fils et le Saint-Esprit sur place là. Ah non prophète tangelanga lorsque mokile est forme bah tu vas dire qu'au bota gloire à Dieu. Vous savez,
Oh, pesa ba tumite ma passe hein. Te nazo pesa bango mite ma passe te to yende poto bikisa bango mama. To yena message. Nani pasteur wa pambola libala na Bible. Prophète ni ya pambola libala. OK. Mais tant bazo beta li solo fête de noces. Christ ayaka lokola nani? Invité. Ayaka lokola invité. Bon soka koya lokola invité. Pourquoi bazo ke tune makama masanga? Abo masanga wana nda pamboli bango. Yango na amona ko to ba marié. Nazoli non. Yoka amona ba marié te. Te Bible outre. Amona ne mkolo même chef ya cérémonie mais amona ba marié. Yango nazo na nina la kisoke tant bazo benga Christ place wana ezo la sa place il y a un sacrificateur. Par benga sacrificateur en 20 ans. Par benga pambate, par benga sacrificateur pour la bénédiction spirituelle. Bato ba benga Marie pe Marie pa ya ko pambola ba. Marie ayaki lokola invité. Omoni to confondaka te sur le loi spirituelle et l'ordre de l'église. L'ancienne alliance, il n'y avait pas l'ordre de l'église, il y avait le loi. Mais quand l'ordre de l'église est venu, Nzambe a constitué mariage na kati ya banganga Nzambe, que mariage est la béni na banganga Nzambe. Parce que tout le long, il y a la confusion entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. C'est vrai, la nouvelle alliance est boucaté, mais la nouvelle alliance est coupée sa place dans l'église. Nouvelle alliance est coupée sa place dans l'église. Maintenant, la place de l'église. Sans église, mariage est foutu quoi. Na lobité que mariage est foutu. Le vrai mariage, c'est d'abonder un nombre de gens qui une jeune femme, d'autres appellent ça un cadeau. Amen. Mais ce mariage-là, il est béni par un sacrificateur. Ça, c'est l'ordre de l'église. Et c'est le mariage est béni par un sacrificateur pour que ça soit accès. Il y a que ça la béni Nanzambe protéger bana face à combat. OK maman, c'est là où je vais arriver. Et ça enseignement, c'est là où je vais arriver. Il y a un monde qui protéger te, mais tout ça kolobake parmi moko ya ba makambu. Ezali zemina yo to mwana yango abota makindenge nini. Na lobi point liboso, le forme du mariage, la façon dont l'enfant est venu sur la terre, abota mandenge nini. Bon toke kana ninga abota mandenge ni mosakolo. Po aba question hein. Voilà, toye pona yango po bato ba bazala béni. Abota mandenge mwana lokwa kaya mo binzambe ya pambola libala ya Eve na Adam. Nzamba pamboli yango mwana lokwa kaya akebima na libumu na bango kombati tia komi kayi na mpepe ya kayi na nzambe moko abwakisi da lakeli epe mbala moko donc mwana momo bomi mabimi na kati ya famille oyo nzambe mokeli ba yo mobi Dieu le père Dieu le fils Dieu le saint apamboli papa la bona mama bon mais kaya kebima. Merci. Pourquoi kaya azobima? Pourquoi kaya azobima? Kaya azobima te parce que nzamba azamabe. Mais kaya azobima c'est par rapport à la sémence que l'homme avait déjà mangé. La consommation de la sémence. Oyo muta consommaki ne fruit parce que Bible lobi mutuna muta ko buka mbuma ya sémence na ye. Kaya azali fruit ndenge batela biso pa bato ndeko mususu ke kaya azalaki mwana ya nyoka en aucun cas. Kaya azalaki mwana nyoka te. Kaya azalaki mwana ya Adam, mais Adam na mbumbalia qui c'était la semence négative, il fallait qu'il fruit ya semence wana et mona na misu. Ngolo ba ki ba parents wa ta ba pasteur ba pamboli bana bango. Bakoki pe kobota bana o destiné à bango ekufa parce que ba famille a bongo ezali otaki bango nyoso bazalaka wana destiné polo tala pina ba bato bazali pe na to bato bazate donc ata pasteur pamboli bala na yo bande ko bakolanda biso batutsa mali bakute bakobi msabi ba semence ya ba destiné o eza pourri. OK. Non, le problème ezali que nzamba tikala ko bongisa destinée négative pour na motuté. Mais ezali les choses que nous rencontrons na kati ya naissance ya moto biloko tozo kuta nango na mbotama na biso nde koki ko compromettre koki ko tenga misa destinée na yo o arriver place nzamba bongisa kité na biloko yango na lobi po ya liboso tozo lobela ezali mbotama ya moto na kati ya mbotama tango moto abotami to lobi ya liboso abotami ndenge nini ya mibale abotama wapi. Parce que le lieu aussi, ça peut influencer à venir à Moutou. Fabota mawapi. Merci.
Nako expliquer yo. Parce que tout le monde a mutu abotami na Congo, ataza Rwandais. Loko la botami na sol congolais, bazo pesa une nationalité anani, yaba congolais. Automatiquement, aza ko se comporter, aza ko zwa image ya terre wana. Azo zwa image ya terre wana et na kati ya terre nyonso tozana ba principauté, tozana ba royaume, tozana ba pouvoir. Et tant azo botama na se ya terre wana, automatiquement il est sous le pouvoir, il y a bokonzi ya mabelo wana ndenge e agisaka. Yango zomona Abraham azo pegisa na serviteur na ye alobi kozula mwana na nga mwasi ya mabelo te zonga na mabelo na biso parce que amonaki vie ezalaki na terre wana abandaki kobanga ke soki mwana nga pe aboti na mabelo yo ekosala ke bazwa nature ya mabelo yo ya misatu kombo nini bazopesa mwana ntango mwana azobotama mama kaka na kombo bapesi yo ekoki kodéformer destinée na yo kaka na kombo o bapesi yo et déformer destinée na yo yami nei quelles sont des cérémonies o basali à ta naissance ezana bala mususu abotamaki na ye na bonzambe abotamaki ne na nzambe omona na kata ba famille omona mutu musu batali balobi oh mwana kokana na biso te azalo kwa biso te donc chaque famille bazalaka na forme na bango bazalaka na lolenge na bango et maintenant kaka na cérémonie au basalaka tango abotami par exemple ba bakasayen mwana mususu abotami lokola o abotami na sima ya basebele babengaka ngala mulume wana bakosale ba cérémonie po bavandisa ye na kati ya famille wana soki bande kokufela mibali soki babotaka mibali te il faut bakata basoso mibali mitu basali ba cérémonie et ces cérémonies là malgré mutu azali na plan ya nzambe abongisaki mais ba cérémonie wana ezoya ko déformer forme ya destinée ya mutu oyo ko empêcher ye akoma esiko yo nzamba bongisa te pona lobina ye. Merci toujours le combat ya destiné au tangi 4 liés à Muto abotami. Alors si on abotami neti na ba pays développés on a combien de pourcentage à réussir? Non, ce que nous parlons ce n'est pas le physique comme ça. OK. L'influence que nous lorsque abotami banda za déjà na moi avant toyoka ngo so abotami net na pays développé ça déjà na moi 70% ya gagner destiné na Mama Tiffany yo yebi malamu que plupart temps mususu ba komba otosa nango na Congo ezali ndenge moko te na ba komba oyo batbasa nango na poto ezala bato yo alala rapongi te ndenge moko pe bazali mais on remarquer que muto abotami na milieu fluvial na muto abotami na milieu forestier bazana ba problème moko te bazana ba problème ba komba moko te komba na bango ezandene komba na bango ezozala lié d'influence ya l'esprit territorial pour muto nyonso abotami na milieu fluvial azali menacé par les sirènes des eaux ba sirène ya ba mai muto abotami na milieu forestier azali menacé par les esprits forestiers ou se manifestaka mingi na vengeance na kanda na kozokisana na kobunda il est trop brutal to koloba na terme moko vulgaire donc influence tozoloba ezali par rapport à ba matériel te influence tozoloba ezali par rapport aux esprits okomona Aaron na Moïse baza comportement mon côté. Pourquoi vous avez un comportement mon côté? Moïse a botami en Égypte. Pourquoi vous avez Moïse? Parce qu'il a été tiré des eaux. Tant que vous avez tiré des eaux, même il y a science. Moïse a vaincu Maï parce qu'il était un prince des eaux. Il connaissait l'eau. Il a la possibilité de passer là. Maï. Et puis, au moment de la vie à Moïse, le miracle n'est pas qui accompagné par Maï. Abimisi Maï na libanga. Akaboli mai plupart ya makambo ebele Moïse asalaki ezaki accompagné na mai makila voilà bongoli mai makila donc c'est parce que il était un enfant que son esprit l'influence de sa vie ezaki toujours attaché na liwana ya mai donc influence tozolobela ezali ya ba matériel te obotami na poto na France obotami na wapi te tozolobela les influences spirituelles à la naissance de l'enfant ezako influencer vie à mwana okomona mwana mususu nenga botami
papa na maman balinga qui était maman za déjà na ba décision disait mo fona longolango mono penanga la lingete na kobota na ngate okomona mwana na ti akokola akozala na ba remords akozala na ba perte d'amour akozala na ba problème moko tam su pas que mariage mais mobala o lingé bien te mobala o sepelane bien te yemoko na yemoko o comprendre te. Voilà, le Seigneur nous a donné cette révélation ya kotali sabatu ke to combat de la destinée et bandi place yozo kansate o mitu na ba question poani ni vie na ngezo simbate. C'est parce que à ta naissance il y a eu des problèmes. Maintenant tu dois rencontrer un homme de Dieu assis oyo azo comprendre makambo wana bosololi na ye lokola dialogue pastoral pona sunga yo obtenir délivrance parce que ces choses et ces délivraka nanzela ya prière nanzela ba directive mutu pa moni esengo na venir na mobimba mama. Mais l'homme de Dieu toujours sur sa question oyo lolenge ni nekotala mwana otalobi mwana oyo destiné na ye isa déjà foutu. OK, Bible zo lobi arbre nyonso tokoye bango na ba fruit nango. La destinée ezo dépendre na âge te. Parce que mutu mso ko loba kinga na za jeune garçon boyu destiné na nga eza toujours meilleur ate simbi le lote lobe ko simba. Non. Dès le début des choses, tu peux cet exemple ya Caïn. Tu peux cet exemple ya Caïn. Au moment que même Jacob abandi le kuta comme il n'a pas te. Il était encore un enfant, moi mais semence ezakati ya mutu, destiné à mutu, et ça qui est compliqué. Bible l'Éternel aima Jacob, Aïssa, Esaü. Mais t'as si quoi à venir Esaü. Au moment que à venir Esaü, et c'est là qui est différent à Jacob. Tant que Jacob a zoli là, Esaü il faut qu'il ne bilanga. Qu'est-ce qui se faisait que Esawa ke ne konyo kwa maka na bilanga po papa mole papa na bisa obi kende sela nga nengo sela nga donc il avait l'habitude ya okende awuti bilanga mukonsa ya kuti ndeko na zolia il faut senga ya kosenga bon tango ya zo senga kosenga ba parents bazaki po bapesa donc au moment que lokola déjà nzamba yinaki ye même le privilège familial atikala ko joango te. Quand le destiné ou la destinée d'une personne et ça na kata ba problème même le petit privilège au moment na moi na za en école primaire azana en école primaire mais baninga ba otanga ba comprendre ya comprendre te baninga ba ozwa ya ozwa te baninga ba okende classe bien ye a kenda classe malam to ba ko futela baninga nyuso nga na ibi mama moko na kata libota ye moko mama boti bana mais à chaque fois soka lambi abosa na ka mwana wa ye moko mama boti bana donc soka lambi abosa na ka bana wa mwana wana pardon. Mais pourquoi ni nezo sala ke maman aboti mwana ye moko nzambe kuta pesa na Bible alobi soki moboti azobosa na mwana ete bon mais maman wana mona lambi acheli baninga biloko aboti na cheli na intelligence. C'est parce que déjà problème moko spirituel tant to sololi na bango maman wana ti zemi ya mwana kotaka ayebate. Et puis il n'avait pas souhaité que abota mwana wana akenda mena bakisi balongola zemi mais zemi longate mwana bota mana malformation o esala que mwana comme retardé mental mais na lisungi ya nzambe mwana lelo akoli aleki ba délivrance comme mosala nzambe to consacrer même berger. Oh là là, gloire à l'agneau. Merci, c'est par ici nous mettons un point final. La première partie à combat et à destinée, l'homme de Dieu, mot de la fin, numéro de téléphone. Ok, merci. Nzamba pambola mama Tiffany na ndenga ya bibiso mot de la fin na ngezali to ya pona kolekisa ngunga te. To ko sala ba discours te. To pesi message c'est la révélation du Seigneur pour yo mutozo se retrouver na kata likambo o benga biso na plus 243 89 192 49 plus 243 89 192 49. Ben humble serviteur le prophète Chandelier toko sungayo na moi muki a particularité 100 oui 100 00 92 49. Numéro na biso yangwana nazaka na numéro moko WhatsApp nanga yangwana ou bien na Facebook nanga prophète Chandelier Kasongo okomeli biso toko répondre yo pour que to parvenir na délivrance. Kola pambola biso. Merci, que le Seigneur nous bénisse. Merci beaucoup, très cher fidèle internaute, Papa Guy, merci à vous. Bolandi Ango, Nathalie Moussibou, maman générale, Nosako, Nekam Deko, de moi-même, God bless, Wanimte, maman Fourata pour ma maman chérie, Papa Kaïs, que le Seigneur bénisse, maman Betty Kokele, maman Yango, Munga Kubariki, sana, sana, sana. Maman Ami, maman Madé, je t'aime beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Si on connaît ma saison, écoutez la micro. Ciao. Non, il y a ma kiti, là, ma mesa. Ah,
Atanya ukondoko. Namona yo. Achayo na mwamba. La minute on a 4 pena katikata saga fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a galère na niveau 0. Tout ça la boy. Ngai naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment des bons donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifonga mi comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna iza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papé si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources. Comme la boîte bandeko on baza à niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Obungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Ah, c'est ça, d'accord. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareta vous allez la Congo ici. Julia, ngana kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça qui dit sérieux. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareta lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kandelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokisikana longo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le